Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel? Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la page noire. Bon, moi, déjà titre, Liwa Yandeko Nabiso Patrick Boukassa. Alors, dossier on a moni batebele, balobele, en tout cas, tout le monde en parle. Et Ngai Lelo, n'a une vraie version Yamakambo, parce que je parlais, c'est la grande sœur de Patrick Boukassa. Abenga na tongo na kolamuka na moni ba vidéo zo kota net na filmer. Abi appelle-moi s'il te plaît. Bandeko. Et mon kilo ils a vraiment moukoussi. Mon kili ils a mouké. Donc grande sœur na yewana, donc je peux dire cousine na yeto koloba. Donc ami nanga. Donc tant que communauté aboyi na yena enregistré aboyi na chaba voice abine na expliqué. Donc normalement il a fallu de connaître moi mobile à l'écran émission même tant les temps nous fait défaut et surtout que network ils a bien été RTL abisinga RTL ils ont à moi ba problème mais atindelinga ba photo ba vidéo nandenga zo ke hôpital alambele biloko akolia amemele makemba na donc nza mokili compliqué hein. Nandenge amina nga chaka ba photo na azana kasa boutique ou ça la promotion ba biloko en boutique wana ezana hypnose wana eza boutique ya Patrick oya Koufi monde eza vraiment mokusi. Alors mais ebisika bité bibicho betela bato parce que bato nyonso wana bazomona nga sur internet mais ngai Patrick mon petit frère donc anytime nandenge abili kambu oyo bandeko des gars et salami ezaka lobby ate. Donc il y a un mois passé. Donc à Koufinde lobby mais likambo et salami un mois passé. Installez-vous confortablement. Nazo expliquer bien ba histoire nyonso et puis tomando yo kana vraiment bien parce que network est bien été connexion na bango avec RTL les ont un problème. Alors atine nga ba vidéo mais il y a d'autres vidéos nako chango vraiment na YouTube awate parce que boyebi que YouTube il y a ba vidéo ya ba la makasité ah il y a vraiment ba vidéo ya makilate de ba biloko moko bongo donc ba vidéo musu moyena cha exact parce que atine nga presque ba vidéo nyonso. OK, installez-vous. Il y a quelques images bozomona awa mais ba image musu c'est trop sensible nako chango awate. OK. Alors, na banana ko betela bino histoire afin de check quelques images bomona la façon dont moi si azo wangana mobile albingana est déjà tout si l'année moi ça zo filmer moi qui est compliqué. OK, histoire exemple Patrick azanaye bana ko vivre na Lubumbashi comme tout le monde na moi si naye Betita ayebisinga copine ngana ayebisinga bike non moi na moi c'est un coup d'ailleurs baso la raté. Et pour ça, la quand même entre bolingo moi si na mobile ba komi ko fanda ndaku moko. Ba fandi ndaku moko et ça dit que Patrick Boukassa a prédoté a se présenté officiellement na famille ya Betita na Kin. Donc ne baza wana baza officiellement ba fiancé. Exacte que non baza ba marié non baza non ba marié té. Baza officiellement fiancé pardon parce que famille à Patrick na famille à Betita ba yebani à partir à Kin parce que Patrick aza mwana ya yolo et on ça la ndé bazo évoluer bazaka que non bazongani ba boyani bobi ba genre ba bolingo oyo ba boyani bazongani ba boya pour partager vidéo oyo pour na besoin explication claire. OK, na aboyé ko l'émission grande sœur na ye alobité na kokate parce que
era bandi ko expliquer nga azolela bite bibebe se na kokati. Patrick baboya na Betita bazonga naka baboya naka bazonga naka. Et ko sala que donc moi si abano tambola bien te akolinga er baboya ni alingi mobali moko ya mundele. Donc na mundele wana mo baboya ni bazonga de bika ba genre bolingo. Il paraît Betita awuta kina biloko ne na kin. Bobi comment est-ce que ma fille mikolo ba fonctionnera? Ma fille zara ya kin te ya Congo, ba fille nyonso ba komaka que non pour akanga fandisa moi, afandisa mobali bien, il faut attirer moi biloko ko lia to ebite so ba check nini. O nga na yoki, wana version o nga na yoki pa benga na tongo na lamuki na 8h na ko simba téléphone abenga pourquoi ozo ignorer ba tel na nga nazo benga yo bazo benga yo. O Patrick wana leki na nga na bi oh yende même solo bandi aboye na enregistrer bien en tout cas bibi je ça la bonne côté alingaki mobali moko ya mundele n'éviter ceux qui souka ki ndenge nini parce que azoloba azoloba vraiment azolela donc na ce que la partie eza important donc lui sur les acquis tellement moulai pour yo ozala on ote bibi je le baka na mukuse ni ko loba mingi bon supporter ko kangai s'il vous plaît na ndenge bino mi ba abonné na ngai OK. Mais que ça là que baboya ni na Patrick, il y a un moment baboya naki. C'est quoi baboya naki aux yeux de tous, bapeus babi que baboya ni. Mais en coulisses, et ça là que bakuta na bon en coulisses. Ami na ngana biso na bi que non bibiche, ce qui ngabi ngana Patrick to betaka li solo ya Betita te. Ce ko tunika Betita, o tunye boni Betita awsala makamnae. Awsala makamnae, mais en coulisses basolo la na bango bakuta na bango vous comprendre pour na la shortcut koza ka na mukuse et ko sala ke à inscrire moi si na ye na gym na inscrire moi si na ye moi si na ye ayoki ba soupçon que akomi ko bimana coach wana. Avec la soupçon que a comme Kobimana coach Arnaud Lukusa. Mais le coach Arnaud Lukusa comme Kobimana na moi si na ngane nini ne akenda na gym. Na pe na vidéo ya gym wana obozo mona na oche la bino son. Pour la vidéo mususu moyena cha son ezati. Maintenant chez no son Arnaud akekozwa Arnaud le que ça n'a pas si na vidéo au bandeko. Ake ye Patrick Mukasa akeko luka Arnaud même akeko luka nani donc muto asali makambu mobali wana eza flex muni mais muto a beti à mort makasi eza Mukasa donc Mukasa na Arnaud na flex bonde ba sangeli Patrick ne ba beti mais siko mobali wana il paraît Patrick ayoka ki bakumo bimana mwasi na ye eza flex. Vidéo bo mo na nesa vidéo pe ya flex. Patrick akeko luka flex. Pour na koyebisa binazo mona yo oza na mwasi na ngai en tout cas keba boye na bo flex a lobby na vidéo wana lobby que non mwasi na yo tosolola ka bien. Mais mwasi na yo ngana ye to mwasi na mobali te. So bobola na bien vidéo on entier la bino son. Mais là c'est na ko expliquer s'il vous plaît boza la passion. Et puis, tu as commenter. Alors, mais comme ça, que la discussion, il y a flex, il y a pour na quitté entre moi si na flex. Mais MC mobile a lobby que ngai na moi si na yo eloko ezate. Ne soit bibo tout na moi si batuni suko moi si c'est la femme qui filmait Betita. Batuni Betita entre yo na Patrick. Boza mwasi na mobali ye mwasi alobi te tosila na kala Patrick alongo place azalaki ti place mwasi bandai ko filmer nde vidéo ekataki. OK donc les soins comme il y a kofi et ko sala que Patrick on est le cas qui déjà Patrick pour on a shortcut Patrick aye ko luka mwasi na ye malgré ba boyana mais bazonga na bango na coulisses mais ba ja bolingo le to boyani lobi to zonga donc mobali ataba yebisi ke mwasi no ba monye na mobali ataba beteli mabe ya mwasi
mobali ayokaka te. Donc soki ayoki kaka ke non babetele solo que moi si na tomonaki na mutu boye alobisa su mutu wana te. Voire même le prophète papa nakotanga ta komona ye papa Samuel, mon papa que je salue. Papa Samuel aya na boutique natangi komona parce que za mutu moko yebana déjà c'est un prophète. Papa nanga je te salue depuis Congo. Papa Samuel aya na boutique ya Patrick na copine nanga na otanga komona ete. Aya na boutique omeka ndeza la prophétie abetele lisolo mwasi ebise ke non keba na mwasi oyo parce que naza pe na conversation ya papa papa Samuel na ndenge bazo solola na copine nanga na bina ebisaki ndeko na yo atika mwana mwasi wana kobomisa ye aye na boutique ayebisi abitala mwana mwasi boye na boye abim papa tika mwana mwasi abomisa yo wana message à prophète ayebisaki déjà Patrick. Bon partagez vidéo oya s'il vous plaît. Ayebisaki Patrick tika mwana mwasi oyo ako bomisa yo, c'est sa grande sœur qui m'explique. Et comme ça là que tellement alingi mwana mwasi na mingi abi ote papa kasi na kobenga yo to longa na boutique to kenda kasi na restaurant to li attendre quelque chose mais na kobenga ye beaucoup tana o cheka na mabondeli boye na boye nde e akoleka pe place wana. Le jour J oh likambo ça me passe déjà un mois passé bakanisi samika siko te et comme ça là que Patrick ake ko luka mwasi na ye era azobenga mwasi azoyamba te nde ake ti na baveni ya mwasi era ake na baveni ya betita aye komona flex na kati ya mutuka na mwasi na ye era moni mwasi na kati atali bamona ki babi salika ni baluki bakomi kokende ye pe rapidité azui moto parce que mutuka eza ya mwasi na ye azui moto era azui moto akomi kolanda bango batelemi place moko boye et osala eza Bukasa Arnaud na Flex Muni na ye Patrick na katikati aveni video wana pe naza nango nayebi te fona kata ba parti mosusu pona chela bino mais na kata ka ba parti o ezolakisa makila mais bomona na chela bino OK na chela bino et puis tozongi poto commenter et pour ça là que azui batelemi wana nisiko bango nyoso mibale baza ba coach basala ba sport bomoni déjà banzoto na bango babandi kobeta on l'appelle comment babandi kobeta Patrick tellement babeta ki ya sala vraiment sport mais azala mzoto mo ya un zoto mo ke kuba mais na yebite soka sala sport babeti mutu kuta ko kabula mwasi non chez la vidéo mwasi botika ye de mwasi intervenir so répondre bango Patrick a ko menacer bango mais aki na katikati ya veni mais to mona kite o balandi na ndako non et ça la ki na veni eleki nango pe wana kaka mwasi wana amemi mobali na hôpital bake na hôpital mwasi ka wana bake malgré basila na bango mais bazonga naka bake na hôpital basoigner ye bapesi ye bakisi et tout azongi. Après quelques temps, Asali rechite. Après 2 jours, si je ne me trompe pas, Asali rechite. A continue l'hôpital. A continue l'hôpital. Ba pesi ba kisi ba pesi ba tonga boina azongi. Et comme ça que n'état pour la convalescence, moi si à longue place à bande ko fa. Pour moi ça fout la kepa nae. Moi si pour ba me fanda together, mais moi si aya ozanda ko ne on dirait ba kabwana ki. Moi si aya azongi lisusu à s'occuper de mon une étape de convalescence. Et on sait là que babimi na ye ba kwesa mine kobo. Voilà grande sœur expliquer ngai. Et ba kwesa mine kobo, ne mo bala sali li sous rechite. Et ba sali li rechite, voilà ce que moi si ABC famille té. Nde ba yeko kene no hôpital ba bi ke non té o ezali kam faut ko ta scanner. Ba koti scanner ba talibo déjà na kati déjà hémorragie sala ki makile kangami blomo wa bongo. Nde ba bi ke non aller kan opération. Era l'équipe opération papa opération PD les cas qui n'ont déjà bien a comme il est déjà kolia koloba
eza ba vidéo mususu atindelinga akendaki abia memele mwa soso mwa makeba azolia na ye akomaki ne pe déjà bien boye na boye nde ekosala que Hernan il faut ba signer opération pour na kofuta ba mbongo nde sikoyo garçon moko bazaki na mwana mwasi na betita avant basa l'opération babi famille eyebaki te donc mwasi alaki na posa ba hypothéquer mutuka pour basa la opération apparemment mwasi aluki mbongo na ndenge na ye toyebi te famille ezolobaki non mibali nde mutu bapesi ye mbongo mpo basala mobali opération boye na boye il paraît batekaki mutuka mpo basala opération mais balobi ke mwasi baza mpe bashida na ye boye na boye nde baya kosala opération basigne mpo na opération famille eyebaki te eza kaka mwasi na garçon moko boye bazwaki aza lokwa nayebi te garçon moko boye donc ota na comprenaki bien te mpo abandi oloba na émotion nde osalaki basalaki opération basali opération en tout cas akomaki na ye mpe déjà bien bazoya mpe kotala ye boye na boye mais mutu kaka nayebi te so opération yango basalaki ndeni bandeko opération mutu basala ya likolo ya liboko mais mutu na Congo na biso wana ok donc nde ekosala que après quelque temps nde baya kobenga bango Patrick akufi donc na minute oyo betita ana parquet bazokenda kosamba copine na nga na bisa kutu nde na sabe bakobenga nga nde na sabe bapele ezokota efona ke na parquet bake kosambaka Arnaud na Flex porté disparu yango bafoto na bango eza wana bango bakomona bango il paraît bakasi déjà Zambie bazoluka baya awa na Afrique du Sud bafoto botambwisa partout parce que eza likambo ya liwa soki ndeko no basalaki mpe boye olingo oyoka bien te en tout cas j'espère que n'expliquer bino tolanda together na bino bavideo oyo naotiela bino et puis tokozonga mpo toconclure émission na biso parce que makambo ya mibali bazokufela basi bazokufa mpona basi esalama tellement ebele ok alors tolanda na bino na bavideo oyo tolanda bavideo oyo maintenant okataka place oyo aza ko nini bamakila wana donc esala pasi alors tolanda nano Tu sais que la fille là, elle est fiancée. Yo, on gagne un si vous gagnez un Dai sila kala. Pati, tu peux partir. Bonjour mon collègue. Oui, mon collègue. Déjà, coach mon gars bâtiment et tous. Voilà, coach wana. C'est là à travailler. On a du colo comme. Non, parce qu'on a vraiment comme. Hein, on a la petite ça parce qu'elle a la même pour nous. Et ça y est, attends, voilà la coach wana. Bon, lobby et avant-hier jeudi, tu as dit un rendez-vous que nous faisons un peu c'est bon parce que nous savons que nous avons pour la raison déjà d'autres. Bazali sur l'entraînement na banko bina boya coach la coach wana. Alors on gagne la coach. C'est que yo et puis yo on dit que nous avons ça pour poser nous nous avons tout à tête dans nous
aye kotika o tiepa na ye parce que namoni bango ntongo aleka na venir na ye parce que akende epa na ye mama coach wana donc azalaki ye moko abengaki masa na ye masa na ye na ndako abimili bazomengisa ngai abimisika makasi coach awa donc nzoto pasi abimili elongi beti ngai kofitini batestiki moko eza ya kovimba moko moke donc ezalaki mabe te c'est un peu ça. Yo, c'est ça ma jambe, je sais ça. Non, mais c'est pas mal. Pour l'information de vous, si vous avez besoin de parler, si vous avez tu sais que la fille elle est fiancée. Si vous merci beaucoup, j'espère que Tolandi, ma vidéo est vraiment moulaï. C'était vraiment trop long d'expliquer déjà ce qui s'est passé. Et donc, ça n'a pas si na malgré l'Iwanae, sorry. Et donc, ça n'a pas si na mambo nyonso. Herba touni mobali, moi si. Est-ce que yona pati boza mwasta mobali habité et si la kala déjà. Mobali aye. Telle humiliation. Donc papa non qui pour ça coller là, bandeko, naleli. C'est compliqué. Pour ni mo kilo obike. Na mona moi mobali ba vidéo sur ba tindelinga. Je ne sais pas. Na ko le na émission te. Sinon kokate. Ta kuna ke tanga na kombo. Grande sœur na ye azo kokate. Grande sœur na azo kokate. Tano humiliation. Tala no façon dont moi c'est humilié mobali. Mobali alinga ba humilié te. Mobali alinga ba humilié te. Na miso baninga ne mobali.
Et là, soldats ont humilié la mise, il y a civil. Soldats bêtes à ramasser, c'est à l'oyenge. Il y a un moment, moi, la comité de niveau à qui nous collons dans mobile. Bandeko. Banabasi. Yo muto chaka mobile na kisi, yeba ke soukano roza mabe. Comment est-ce que mobile yo o humilié na mise batu ke yo na eboboyana. Mais quand les mêmes mobile yo ana, a olandela o, ake bundela o, boni boyeko. Na monde lelo na kilelo o bana basi baza partout moi c'est ma belle azate lelo moi c'est ma belle azate ata na kisenso au monde ba vrai chéri ata soki na mboka nini lo baka oza kota ba lebo akota mbana ka kuna na kati na ba village wana excusez-moi lelo moi c'est ya ma belle azalakati bana basi nyonso bazaka kitoko mais Patrick atingamika na mwasi na ye. Est-ce que tout autour il y a quartier na place en enfant il y avait pas de belles filles? Bazalaki. Grande sœur na bisabi soki kaka obetili solo ya betita. Patrick en solution li sous-souté. Patrick en solution li sous-souté. Donc à quoi éviter yo? Nga na yebi ke ezaka na grande sœur na biso moko boy azalaka na bolingo moko aboy. Azaka na mobali na ye. Soki kaka batu nyonso bayina mobali wana mais ka yenda linga mobali impoli mobali abetaka batu kara donc mobali moko compliqué batu nyonso baboya donc soki ata bayebisi prophétie mobali aza ya yote akakisa moto wana ennemi soki bayebisi ka likambo quelconque en tout cas ako éviter ata na nzela boko ako banoki mo na nzela pozo pesi ka conseil ya mobali mais lelo na mobali wana bazate mobali wana tika akino bala mwasi mususu donc vie est compliqué bolingo soko lo biolanda bolingo sa mamo pona bolingo okufa tiki bolingo oui on peut dire ce sont des choses spirituelles na mambo c'est spirituel déjà parce que Patrick il était le seul personne à ça peut ma grande sœur ne musu bazali mais na famille na bango yenda mona mbongo amona mbongo. Pose à la boutique de la hypnose, ils ont mon mot à monnaie. Donc cela veut dire que non, à mon amour. J'espère que ma vidéo moussou bomoni, il y a jour anniversaire, il y a un mois si naïe donc on sent qu'il aligné moi si aligné qui est trop. Mais ce que ça bolingo moussou c'est la naturalité. Et ça bolingo moussou autant les cas de mobile bâti na kiss. Mais bolingo moussou c'est ça non et en naturel. Mais tellement couplé bazali ba fonctionner moi ça traiter mon bal naie bien tout mon bal traiter moi si naie bien ba ba kesa na kisi donc ils ont la stratégie à bolingo bandeko Patrick le lo akufia akeya na su bomo ba vidéo musu na cheli bino nde ba olela na kati wana akei et sili Betita na évité ça combien des années na prison pour Congo na biso wana moi c'est na obima pe ba kimisa yi ako na prison mais akufa te un jour akobalaka mais ana makila Patrick na mutu omoni nyonso za conséquence ya bakisi parce que nga ba bisi nga bikeno acha mwana mobali wana kisi po na lobi il faut ça ka kisi to benga onini po na kilelo yo mobali yo moi sozo humilier mobali olingi mobali wate mais mobali azaka tingama oza kisi pona lubumba chana ba vrai chéri bazate Patrick wana ko moni boza mobali mabete ah mobali kitoko asimba mbongo est-ce que comme on moi si mususu te ba fille ya kisi lelo baza ibele ba komo chana ba homme marié na kisi maman yeba yo muto chaka mobali ya bato na kisi oza mobali mo chena kisi maman yeba oza na ngabo okofutango kisi lelo et obeba. Pour terminer, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Ils ont belé, ils ont maman le belé, mais il faut ça sous deuxième émission sur Yango. Bandeko. On a vu, erto banda otanga. Tous on a copine na biso moro boye. À chaque mobile na kisi. Wa doit étudiant, tous fouté la ndako, on a ba homme, tous fouté la banda ko ya mo ba bengali mi na omba kangi, homme faut ba bongsa, homme mo boki bo fouteli. Non ba étudiant. Tu vois? Azara na mobile ne mobile wana. Abando uta musika tala biso na mene poko wana
Pour nga mona exam mona 24. Siko soki bakangi om tokenda na ngambo ya Lingwala omo to louer ndako. Siko na ndako wana meka entre biso ba ni étudiante. Siko kama na biso wana na tanga ko mona été akolanda pe émission oyo. Azana mobile ne moko mobile la ndo utakota ba campus kuna talaka akolungwa talaka Lingwale ti ata ba 23h akolungwa Lingwala pour que kota campus kuna n'importe quoi na mobali wana lingaye makasi ok asayela ekisi kiso babenga sonzo na yebite soki boyebi yango sonzo ozaka ba poussière moko boye soko tine na biloko akador sonzo do sonzo azange maboko mwindo akanga makador soko tine po alongwa mais il faut kata musuni donc mobali wana ata kuti mwasi na mbetu na mobali mususu alimbisa mwasi sonzo siko asal la kaya moni ba okola te olingi mobali alingo makasi siko era ayeko fongwama vie efongwami akomona siko mobali ne wana kala akomona mobali moko ya antidate siko mibali akomozo mobali moko ya mama mobali wana asaka lokola za na caméra cachée donc anytime omonaka po abimeli yebwe donc mobali wana ata bwakele soyi sonzo mobali anasala yebwe akomuluka na ba prière bakabole na mobali akoma kizengi o babenga kidengele na ebite qu'est-ce qui s'est passé on dirait que dans la prière na biso ba milana kama kilai soki nini soki akishi wana sonzo mais akosala ki après quelque temps on dirait basanga ba prière soki soka ndenge nini kama nanga ayako voyager nzamba sunga epe ayako kobala aboti pe mais na ebite suisse neti lelo soka zaka na libala ou pas en tout cas ça fait très longtemps to kata ba contact pour oyeba likambo sonzo oyo pour na clôturer na pe ça exemple moko pour na makambuka ya bakisi ba sonzo grâce au film oboye na Cape Town bazaka na mobali basa together na petit soki ba botaka on dirait soki ndenge nini et ça la maka na Cape Town bandeko mobali atakangi mwasi na mobali alimbisa kaka bazaka baboyani bakabwani soki baboyani mwasi ake asalivi na ye erba kozonga mwasi kuna baby azonge pa mobali na ndako mobali alimbisa aka mwasi donc donc molingo akisi donc zaka soki basonika na mwasi na komiboma yo na komiboma pona na pesike exemple lokwa Lisette yo mama mozo sala nga jour musu komiboma alobaka komiboma na ba camarade nenyo azaka soka fandi bo stress mambo Lisette ebisanga stress hein on des exemples kana pesi exemple à combo Lisette vraiment mambo osala na komiboma kaka o ba master ne ba bisabi boni pe boyko yo ayuma bondeni yo moni mwasi bazo ba bima na ye owenga ba terme ba kino baloba ko mwasi bazo ba bima na ye partout o mwasi oyo mona biteye mwasi na kaka na limbisa ye mais Lisette va tout soki ya senga mabe na komiboma azale kana nzembo wana bande ko pona za shortcut na silisi et osala ke pona yeba ndako wana pe na kendaka pe un jour na ndako wana histoire vraie et on ça un jour mususu na camarade na une semaine avant kufa ayo sa ba camarade na ye nga na moina miboma kaka na lembi Lisette pour Lisette babwena Lisette wana akena ye atikali ye moko ba ofutela na camarade na ye na ndako et ko sala ke abi ngai semaine o elekate na komiboma yo kwa master na boni pe uzala bando bandaka na miboma boni pe botikela biso pe kuna et au sala ke semaine wana eleki jour a miboma ki le même jour wana abisi camarade ne na komiboma lelo comment na boni pe boyeko tika ma mozo sala wana o komiboma okay Lisette ko tikala nde ko sala ke camarade ne ba sécurité kakati a sokoli ake musala ye atikala ki ye moko ake ko somba masanga moko boye ba dessiner on dirait dragon na ebite ba na Afrique du Sud wana kande bando expliquer biso na masanga wana eza masanga moko soko meli yango koza na kwiti ya makasi do masanga ba masanga eza masanga ya bien te kaka soko meli yango be fe nango eza bien te osaka ba deka na ebite soki ayebelaki yango wapi ameli masanga wana yemo na kati ya ndako ameli masanga azwi musique amatisi volume tina suka weba ndako ya Cape Town mususu eza bandako mususu makartier mususu eza bandako en étage pona ndako wana kenda pe na ndako wana eza ndako en étage
ba chambre eza likolo, cuisine eza na se na salon eza na se. Atie volume makasi. Ah, ba voisin ba monika normal, ezaki moi makasi. Nde eo ko sala que ye moko meli masanga ce qu'on a se a kwiti wana azui l'étage akangisi singa, azui tabouret moko ezaki tabouret on peut na mona que na ki ba tabouret o asala ki yango. Akangisi likolo na étage on escalier, akangisi singa. Na midi mbiki singa kange makasi abwa nde basala atindiki tabouret wana nde midi mbiki sko eloko esala ki akufa avant ezaki kuita na kina kuita masanga bebi ke kuiti pema ezala te akufi ndi kosala ke ekomi kokende mais musique makasi akangi porte siko eloko ya ko sauver na fenêtre ya douche on dirait etikala polele siko yekosala ke ba voisin bakomo déclarer mais ti siko muto bandeki musique depuis longtemps babandi ko toke bazo toke muto afongola zate batoke bafongola zate nde ba voisin bazui réflexe ko benga camarade na ye babengi mais to toke boye muto zate to ebite mais musique ebeta na kati mais ndako za okanga asa wapi yesko abandi ko benga camarade ne abengi muto ayambaka te ni réflexe wana yeli boye oh réflexion yeli mais albaki akomi boma aoki bien ta surtout que nda sengi na musala abimi aye rapide ba pe ba na monte ka voisin de tabenga ki rapide toke oh abni ko kengela boy amoni ndenge masanga amoni on dirait ka moto adiem bon on dit akengela kité nisco azu réflexe habité na mekana nous ko sauter na fenêtre na kota na tala. Na petite fenêtre on peut se dire qu'il ndenge a sauté akiti ce qu'on a douche akiti na douche akita boyo akenda ki déjà nde akokufa do ile kabongo donc nyonso wana mwasi wana chaki na kisto mwasi wana ayoki kamba moko ba kimi senzela makola kota mbala kota Zimbabwe Zambie a se retrouver na Congo soki wa petit lelo ibanité. Donc pour vous dire que ba tonton bino botika basi ba mema mio na kisité ngana comprendre raté yo mobali kitoko bozotika bacha oka na kisi boy yo ba yebisa bino faut ko sambelaka okoko makidengela mwasi ko ya ko leso biloko ba lesa kate pona nini bon makama pe oyeba te ya bacha na kisi mais il faut ko boyeka ngamo sa ochanga na kisité so ngo changa na kisi yo ndo okoma liboma mobala ochanga na kisité so ngo changa kisi okokoma liboma le faut za bacha batuke non biso pa na biso qui se simbarate ce que simbi qui sont comme le boma il peut faire le babongo ngaba ko chaka ngana kisité surtout bino mibali de bozaka ba victime tala lelo okufi OK c'est tout abotité abalité garçon pas ko faire na kepta na bota kita bala kiti likolo moi c'est pour ça chaîne na kisi oui moi ça na refuta ba conséquences plus tard mais OK. Merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Sujet est vraiment très important, très intéressant. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro 1. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.